Coucou, c'est Sarah Tola. Hey, maman. Hey, Zambe YouTube. En tout cas, merci de m'abonner à Sarah Tola TV. Merci de ma fan de batu balinganga. Na batu balinganga te mais au moins bazwa temps otala ba vidéo nanga batala ba live nanga. En tout cas merci beaucoup Nabino et sans plus tarder na pesa pe ba yanga mbote batu ba soutenir nanga ba base nanga mingi mikolo na olobela libanga mbongo na ningi mama bango felete et surtout bino ba garçon a poto mingi bescro donc na ningi na mama banga te. Donc, tant mieux d'avoir un moro, on a vu qu'il n'y a pas si, peu bisengo, on a vu qu'il y a une base. Si on a boqué, à soutenir, donc c'est un peu ça. Les loyaux, avant notre côté à la situation, on a pu à deux personnes qui ont beauté. Amélia Moueba, merci pour tout. Et puis à toi aussi, Hélène HK, Silence d'Or Balobi, Kimia Yawolo. Alobara mingi ta sala kaba action bambote na yope et pourquoi pas à toi aussi Elena Pemba merci vraiment pour na ba soutien na yo ba conseil na yo et zo rendre encore plus forte. Pourquoi pas à toi aussi héritier Watanabe Gogan, l'homme le plus difficile du monde et le bivien na dadi mola, l'homme le plus difficile du monde. À facilité, très compliqué, l'homme le plus compliqué du monde, l'homme le plus difficile du monde. Héritier Watanabe Gogan. Pourquoi pas à toi aussi, le PDG Bobo Beloy. Je vois aussi Stomy Aka Fulek Aka Mapinga. Nayope Adam Suluzo le place aux Ali. Bambo Tenayo. Et ngana bakiselara yesusu ke asala la tango na yi mutasuka donc héritier Watanabe Gogan te ye Gogan sute Gogan ekoma yanga Sarah Gogan ye tikalara héritier Watanabe Totorino Toto ya nteme veut dire mon bali penda romi l'esprit héritier Watanabe, l'homme le plus compliqué du monde, l'homme le plus difficile du monde, moto ya suka et puis asala kana tango na yi donc amona kanete omona te awatala net awatala te mais tanga suka achi manzaka. En tout cas bon dimanche na yo, bon dimanche à tout le monde, la team Wata Mobimba, bon dimanche na bino et bon dimanche aussi à ma famille, la famille Tola, à mes enfants, à Nizette Manoka, bon dimanche na yo. Bon dimanche na batu tout ba soutenir nga mikolo yo babim libanga mbongo donc boye barake biso ba unité o ba énergie to perdre rapport na sa émission et ça de même que moi un franc na bino et ça la biso pe bien mais serait comme hier au cours en tout cas là c'est pas bon tant mieux na boire à mututé pour na vivre na pe na mbonga mabanga te. Donc voilà déjà là les maman na likambo papa Zahir Jazz Kavuno tiki ngai analyse tonga to sala ngo biso mibale oyebi ke maman ngana moni lelo soki zaki batu mususu to soki zaki ngai Sarah Tola oyo mais basali ninga 100 millions émission. Bon dimanche d'abord à Chetani Go la faire go la veut dire mon bali l'homme mue l'esprit. Ya on a bien bozaka bandoki to bozaka bachor o fingi faire gola o fingi hérité wata kozela ko hérité na plateau na otako yakate kozela faire na plateau na otako yakate bango baba semba te baba sans esprit te o fingi bango. Après lelo pour moni matanga papa Etienne moni bango lokwa baba sans esprit yo wana na vidéo okumbani cote et papa chéri kene ko kanga mobala batu kene ko kange ba bizu ko pesa jibe ba bizu ya mbala kata po ba kango ba photo okene ko chaka na ba page ozano peka maele te kumba lisusu caméra wana cote ata ti pembe na faire wata na soni te omone kara distance faire apia kio
tala écart à distance faire apesi moi mwasi wana natika na nga daya kofinga yo yokisinga nde soni malesama wabina malesama franchement tala écart bota l'écart écart au faire atiki to telemisi faire na kiti faire akoki ba live noté akokota na live na ota akokota na vidéo na oté jamais moi te que faire atelemi akeya akoki ango te comme oseka ya mutakwei na vélo boni makamba soni bo soko so pesa position za na position yo pesa ki et puis ko pesa position ya pamba te o bani so na ko finga bo si bo finga faire bo critique faire bo finga ka nani comment nena bo finga ka Gogan bo critique mais botika na bino na okesa na bino na bokumisaka ye bofingelaka ye batu botika la kuna oyako lukali papa père pardon sali bien moko na ebisi yo abike ba mise na zo ba lani exemple pena ba charisme ya papa Hervé na Totorino na héritier Watanabe et ça bango bien na Félix waze kwa kuta boyi asali charisme boyi baja ba video wana shei ya boyi okiko kangajibe na makasi fako sana ngane ngomesana na papa Ntsone te fako sana ndo mesana na Ventone osali na Ventone na yo papa na yo nengo betela ka etolo okoma isu pa faire ndeni esopio babi sans esprit boluka ba succès boluka ko finga batu boluka ba guerre mais boa esprit mouké esprit moins so zoluka ba guerre ozoluka za surindeni ozoluka succès faut à l'esprit oza qui sans esprit et là osali ata fali so ba boakeli so atala lo ba petu aza sans esprit ta qui sans esprit mama langa to se kana bata Canada ndapo to se kana batu wa Canada te so ezali batu musu nde balinga bake Canada te to ezalaki orchestre ya fere mutu etiki bajournaliste elakaki etiki bajournaliste to orchestre héritier la timu wate elakaki mema bajournaliste me etiki bango 100 milliards émission na YouTube mais batiki bino banaye basali bino analyse bamise kubake akoka te baanimateur akoka te ka bino bachronifonton bamikala bamingamba nde baomema bino otikomemisa masumu batu bake Canada te batikali pardon na oseka bien siko te na oseka bien le jour J. Donc ma soeur osali Soni makasi osali vraiment Soni papa Hervé alingi na ete papa Hervé alingi na ete nga soki yo mais na longoli na nga video wana na longoli na nga ngo po ba ridiculiser nga te otala te ba commentaire te posaka ba mono ka ozali na ba star pardon koki na loba mingi te a plus bye.